À tout seigneur, tout honneur, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné cette occasion. Je remercie tout le monde. Témoin. Témoin. Ton formateur au sein de la troupe d'Adeline. Ton formateur au sein de la troupe d'Adeline. Tu écoutais mes conseils, ma petite sœur. Te voici aujourd'hui. Tu écoutais mes conseils, ma petite sœur. Te voici aujourd'hui. Il y a Solange, Azaloko la maman Oyo, Abomaki Bananzala pendant la journée. Il y a Solange, gentillesse au Azalai Nango, de éviter ceux qui te ressemblent sur ses pères. Il y a Solange, ils passe mille Kozama, il y a Solange Mindondo. Les gens, il y a Mobiso ma protocole, il y a il y a Mobiso ma protocole, il y a Mobiso ma protocole, il y a Mobiso ma protocole, il y a des organisations qui peuvent donner le souvenir à vous. Voilà, merci. Nous continuons avec le programme. Le DJ va nous balancer un son. C'est parti maintenant avec l'animation musicale et puis nous allons passer à notre programme. L'animation musicale, s'il vous plaît. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà en direct des stades de Martyrs, là où Esika Bache, Nzoto Yasser Nabiso Solange Mindondo, Yangon Naïbi Sarabino, Keza TV RDC, Gérard Saïla Rabino Kwa Moussala, moi, Mobalu Ali Tuto et Moumana Zolo yo, Asaïla Rabino Kwa Moussala au four et moulin, Naïbi Sarabino à chaque fois, bon, Sarabiso confiance, bon s'abonner aux vidéos, tchela moninga na WhatsApp, tchela moninga na Facebook, parce que yoka 207 de la presse à l'Obinini. Le monde entier, Kinshasa, Paris, Canada, Londres, Bazolela. Un artiste et comédien, Oyo a sali pe Moussala Makasi na ballet national, et puis a sali Moussala Makasi na art dramatique, autobengi, cinéma, to théâtre. Lelo ezali dernier jour, et sika, bakomemaye, batika nzoto naye, et sika oya kopema na kimia, na nécropole, et si on a mis des choses, merci na bato nous surtout pour passer biso ba soutien na bino moral physiquement et puis moi financièrement et ça la bien parce que bozarana biso à chaque moment bolela rana biso botika ba artiste était même ba défaut na biso même ba moi ba maloba na biso to les arabino botika ba artiste était parce que bozarana chaque fois ceux qui artiste a quoi les problèmes bosalaka. Merci beaucoup toza awa na stade de Martyrs. Tokozwa moi ba témoignage ya bato ebele parce que lobi to sa la bino ba image par rapport ya témoignage ya Solange Mindondo ngana yebisaki bino botika ngana loba ya Solange Mindondo atikala kolakisa mupende na théâtre te atikala ko lata eloko mo ya mukuse te na théâtre mais lelo tozolela ya Solange Mindondo atiki biso mama ya bana ebele tantine ya bana ebele akotisi bana ebele ya basi na nzonzi parce que azaki na posa yako s'il te plaît. Voilà, nous sommes en direct. Vraiment, nous sommes en direct. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes en direct. Voilà. Et donc, il y a des pouces à la mouquette, ça là-bas. Moi, micro baladeur par rapport à. Mais nous sommes bien un président Appelco, président Junior Moyowab. Nous sommes en Simbi.
Nini Simbi. Borango Simbi. Boro ya Apelko. Apelko kitoko. Simbi po na moni pena ke Bino ozati. Na moni ke bwa bana balati, bandeko balati, initiative o bandaki lokwa baje, mais okoloba nini na bandeko bazali bana maré pe tozala matanga. Bandeko wana baya kaka parce que ba Jerry Kobetox baba cofondateur ya Apelko ba yebiton to banda ba initiative. Kobeto sabo to sabo ba obatia doute tala lelo sko makambo komi to komo zwa notoriété. Bato ba mo sentir ma que faut na collaborer na Apelko. Ndeko les a benga parti aux États-Unis. Alors il y a dimanche. Donc on a besoin de concours à Apelko to kende ko zwa na aéroport. A Beninga Fofana Beninga petit frère ne o ya sala ba émission. Vendredi lobby na ozala na tokomi wapi nazo ba t-shirts pour na association Apelko ba otiana mutuka toko zo Eliezer. Eliezer se totia aéroport toke mausolée papa Tshisekedi. Na Eliezer. Toke mausolée pour mausolée to 10e après 10e. A commis bien. Donc Eliezer ezali souté. Ezali na on peut ba rumeur to yoka ye moko loba. Voilà, merci beaucoup président Junior. Maman, bonjour quand même. Bonjour. Bibiane, moi c'est Kitoko, moi c'est Pembe, Oza Kimia. Oui, ça va bien, merci. Apelko, ça va hein? Oui, ça va. Donc, quand on l'appelle, na ba chroniqueuse, ba journaliste tout en ligne, ba s'adhérer na Apelko. Donc, baya, ba ko découvrir ma mozo, les cas ba ko zala informer na ba news tout. Donc, ba ko zala à la page quoi. Apelko n'y a pas critères réserve aux avrais chérie. Non, même pas. Moi, d'ailleurs, de toute façon, moi, ça m'a bien à la rater. Moi, ça m'a bien à la connaissance. Donc, mais la beauté, ce n'est pas la beauté extérieure, c'est l'intérieur. Merci. Très bien parlé. Merci beaucoup. Tu continues dans l'image. Tu continues. Les lots sont en exclusivité mondiale. Bandeko Bazoya, Bazolela, Ndeko na bango Solange Mindondo, Oya Salimingi, Bandeko nanga Goloa. Goloa boyoka lelo albimata na image. Goloa boyoka yeyo. Goloa Mayala. Bonjour. Bomba na trop. Yo na balusi TV na sima mabe. Bon, d'abord mes condoléances à la famille à Mami Ndondo. Donc so lelo nga pena na bimi lelo pour nazala moi sur sa mère parce que dans une mois on travaille na mère mukie so boten na elle nous suivi ba film mo rezana ba kolo lo pango na moto na nzambe ngane na sala ki ba film wana donc yango moni to saki même ba balé na bande ko kinda bande ko benga tellement fils mon chéri zala makasi sala musala donc na mone na kokai kotika ngobongo te depuis kufa kilo na zalaki ya butu mobimba na travail na lalité na zongi na tongo de nazaki ne lo kopesa été de lo kopesa zaka musala o nazo salela o na sali lelo. Voilà, merci beaucoup tous ensemble, tous les laraka. Voilà, merci beaucoup. To continuer ba image, to kontakuna to rekenozwa. Moi bandeko baza ba témoigner par rapport à Solange Mindondo. Merci, on se retrouve juste après. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Quelle sont la réponse? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aminata. Bonne nos amis, artistes accompagnants de la commune de Leba, qui vont honorer de leur manière Solange Mindondo qui était bel et bien de l'heure. Solange Mindondo habité la commune de Leba. Voilà, là je vois des choses, et Baba Kamouba, joli. Voilà. Les artistes de Leba dans la discipline, dans la loyauté envers l'Association nationale du théâtre populaire et du cinéma. Ils sont venus déposer un portrait et que nous célébrons la vie aujourd'hui. Parce qu'ils sont bel et bien de l'association. Voilà. Maintenant, nous allons passer à quelques mots. Nous allons... Voilà. Le représentant de l'RTNC également de s'apprêter. J'espère que nous commençons par le représentant de l'RTNC pour l'RTNC qui arrive pour un mot.
Merci beaucoup aux artistes de Pour ces douloureux événements qui affectent le monde du spectacle congolais en général, la RTNC et la direction Ciné-Médiathèque en particulier. L'artiste que nous pleurons aujourd'hui s'appelait Solange Ngolomingi, plus connue sous le nom de Mindondo. L'une des personnes qui m'avait annoncé la nouvelle de la mort de Mindondo m'avait dit, je cite, Bakufa Gaboyete, moi Nanayo Mindondo, Alakisi Azalaki vraiment Mindondo. Traduction, on ne meurt pas ainsi. Votre agent Mindondo a vraiment prouvé qu'elle était dans l'émission Théâtre de chez nous. Elle n'avait même pas encore terminé ses études secondaires quand elle avait commencé sa carrière télévisuelle. Tout au long de sa carrière artistique, Mindondo détestait s'enfermer dans la routine. Dès que la situation devenait monotone, elle se créait un nouvel espace à travers lequel de la culture. La délégation est bel et bien conduite par le DRH. Je vois Yadier Tonné, Yakuba. Je vois Papa Kalimasi. Donc grâce à vous et qu'il n'y a qu'à tout le monde pour tout ça la pour la loi. Oh la route de la comment accueillir voilà. Nous demandons à la famille, nous invitons également Charles Production de venir déposer sa chambre de fleurs du groupe
répéter déjà. Il y a le groupe X Ciné, il y a le groupe Code avec le président Hermande, il y a le groupe Rêve, les Rêves de Bobo, il y a l'indépendance, merci de leur citant tous les mois. Il y a le groupe Caprice du président Massoumou, Théâtre Plus. Alors, sinon également, les amis. Alors, Mandeko, Toko Mata, on peut faire en silence. Il est temps. Frère, en tout cas, avec un morceau Coco, pendant 3 minutes, et le président Massoumou Agomata pour la. ya koyeba mutu oyo alali azalaki mpe na baprogramme azalaki mpe na baprojet azalaki mpe na batournage me nzambe azwi molimo na ye alors nzambe abateli biso mpo toleki ye te ezaka mawa nde likolo na biso donc inutile même na domaine ya mosala na biso nde tozalaka baartiste boye oyebi nde tozalaka toyokanaka te toswanaka tofinganaka inutile tozala plus na bolingo tosala bolamu polo balela mpe malamu na kimia po oyo akufa azalaki moto alwenge te donc naza na pasi mingi mais eza nzela biso nyonso napesi mingi kaka mes sincères condoléances na famille biologique na ye ainsi que bafanatiki tout baza libanda et surtout baartiste et comédien. Ba souvenir na ya malamu ezebele. Ba souvenir ya mindondo ya malamu ezebele. Donc aza fille moko loko aza mwasi mobali. Donc quand l'air mindondo azui charge ya eloko moko boye ba keloko wana eza debout. Yeba keloko wana eza pena debout. Ana ba genre moko ba sai. So azui charge ya eloko. Yeba ke debout. Donc moi passe yango wana kaka oyo ezo déranger biso. Na kozanga ye donc ça ka passe mingi souvenir à mabe otika na ngeza kozanga ye poake kozanga ye za passe mingi merci madabi na batu yo zala mwa libanda mboka trop ya moko zanga na ngola je crois ozana mwa batu o koki ko remercier par rapport à organisation bato ba ida ki bino za libanga te na récompense ka si bato nyonso tumbote o ba participer na biso baleli na biso mindondo vraiment nzamba pambola bango merci voilà merci maman Mania, je suis là, Marie-Jeanne Bololé, bonjour. Ah, bonjour, Géry, Kobetox, Kobe. Voilà, alors, il y a Solange Minondo, Azagi Pena, vraiment serre, Nabi que pour côtoyer quand même. Lobby tout le monde a dit, mais il fallait Pena qu'on l'oublie là, pour Nabi que passe ses Zagi Makasi, serre Nabi sauf vraiment, passe ses Zagi Makasi. Passe ses Zagi Makasi, vraiment, Talakaka. Tout le monde a présenté Babi Msanzoto na yebo et fraîchement et ça l'a biso bien té mais lelo tozo kabwana ye azoke de la dernière demeure na ye donc to pesaka lokumu na nzambe po
nzambe nde muta permettre que ça ma boy parce que nzambe alinga ite jamais ya Solange ainga tika biso très tôt boy. Ah donc quand même na ba bon souvenir na. Oui, il y a un bon souvenir na yezaka ndeto ozalaki na ye bien au moins ta bokuta na fête boye bozo bina boza bina ba matanga boye azotumola bino bozo seka kitoko azali lokwa ba ya mususu te azali ma gentil envers ngai. Voilà, merci beaucoup. Ah merci. Merci. Merci à Jerry Kobetox, merci vraiment. Il y a Solange, Aza, ngana benga kia Solange te Adam Mutoyo abenga kanga bébé adoré. Abanu ebsanga phrase moko, Dieu m'a privé d'enfant, ma pesinga bébé moko kimukolo. Et puis o utaki ko sala film moko ya Solange mutazaki wa. Film ngo ezai scénario ya ye moko du ya Jerry na zanga place ya ko banene place ya ko sukisa mende balobaka kaka Dieu alsenga qui est à la bongo. Bon. Voilà, en exclusivité mondiale. Moto a ningis internet, moto bazo bengaye autorité morale. Ba kanela ngana beta bango. Ngana ebika ke baba ko kima matanga. Yaya kufina kima. Yaya nanga kufina kima po. Batongi ebele pa nanga babi chérie mto na tendresse, yom to pesa ke mutu makas omoni ka ye matanga ta zo banga. Oh ngai na te masque te. Yo caméra cachée na idole na yo ah na ya gabi niko zo sora ba idole o ba yana ngana ba batuke ngana za bonne raison ba yana to théâtre ba tshaka tembe j'espère au moni bino moko donc balanda dalo ba te wana za ba yana nga so na sa be ya gangele kine mabe zate ou alors nous OK what ou alors nous na ole la ngoma be somme trop somme ebi na côté là na parler tianga là au pire mbona na peut-être vu bono chona je pesa la vie mo bete na tricage tianga là eza na poche ngana na l'art wana ya Canada wana a commenter na biso lo moko azaka mosi na ngate moi wana Canada mama koko wana ya commentaire à lobby Etigali pe Jerry quand tendance à vu Etigali pe Jerry moi je t'aime fou na on s'en charger après matin hein na expliquer so mona ngana za respect na maman na très important le respect à bombuté non c'est parce que tu matin à tole la yaya na luka na badakanela nga oluka na baketo bakanela nga ngana tuno batumi satu Voldi Dieudonné na maman baza bien ba bien makasi bango pourtant likame ko ela ki wana bato bele baba nga tunela biso na maman tunela biso na maman pas tendresse est-ce que héros maman tendresse za kimia te azai kimia te azai ma kimia te mais yambanga to soit long et large. Merci beaucoup ma sœur merci voilà on continue tous nous demandons aux artistes d'être très attentifs pour le circonstance du président Massoumou. Nos amis de Lemba, artistes à Lemba, Babis Nabarro, puis Baléza de l'autre côté. Voilà, Tozara na matanga, je suis avec 12 étoiles. Au boyora to boira boira mabanga bana poto vraiment. Et belé ba ya pena to mona na raté, to mona ni quand même na 12 étoiles, ça va? Ça va bien. O ya mami malamu na mboka na yo? Oui, bien sûr. 12 étoiles. Bonne école. Sinon bana poto pena kombono bien et puis na moko vanda. Oh, moi c'est Victoire hein. Victoire, on va y la Victoire, on va y la Esther, on va y la 12 étoiles, on va y la Baguinama. La fin de Paris, la France. Voilà, sœur Solange Minono quand même au Nord sur la Bien sûr, ça c'est ma grande sœur. Na yebi na ni moko tenga to sala na ye parce que avant on a ex pendant ça la production. Bon, à un certain moment, qui to jouer naïe, mais pesa qui m'a boulot, mais on avait parlé parce qu'elle était malade. Mais c'est un sert à chaque façon qu'il naïe ici, ma tangue ezali yamba toujours bien. Voilà. Ayamba bien moi témoignage naïe. Vraiment les artistes, vous passez devant la caméra, vous avez la caméra vraiment. On est en direct, vous tenez en rigueur. Voilà, moi témoignage mouké.
ya Solange Mindondo azaki moi mutakanda to azaki gentil. Non, pas du tout. Hein, mais la manière que je connais ya Solange ya Mindondo, c'est un quelqu'un très gentil. Azana bani naye, elle aime trop danser en fait. Ali ayebi ko animé, ndenge bani masako ba ayebi ko animé et tout ça là. C'est un quelqu'un vraiment que nayebi na kokite na leli parce que na okopande te. Et même temps ça on fait tout le temps ceux qui naye vacances na kini. Tolela Manaja, Tolela Papa Lukuli, Masirika, Luzuna, Toleli Susu, Papa Kwedi, et non, Papa, excuse-moi, Papa Mundweri, le lot, il y a Mundondo. Daikara 2 mois simplement, Matangezala qui mène 1 mois Bakundi, Papa Mundweri. Il y a Mundondo accueilli. Ils ont vraiment étonné, ils ont vraiment insupportable. Voilà, naroya to solo parce que vous avez un projet mo bando ebisanga so komi Kinshasa. Naroya to solo là on to solo on a matanga te. Non, pas du tout. Mais quand même projet on otiki yangote. Non, on aura le temps de parler ça, je vais pas laisser. Merci beaucoup. Tolinga to continuer to sa groupe Victoire à la place. Tozon sa ngoti. La benana kati. Bien sûr, aux aliments. Aux ala toujours ta. Merci beaucoup 12 étoiles Victoire 12 étoiles. Oh boyo kaka totika katika mwana Paris donc tozana ya yeko la PCR na Solange Mindondo tozo continuer na ba image. Merci beaucoup. Merci. Big Brooks.